Abi quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge faisons ngalano ya sika. Avant que bandele tonga mevongo ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo. Ali Ipupa, French Kiss, Oloketo, Utala Loketo, Nakosenga, Nazosenga, Nazosenga, Epa, Yako pesa, Sala yo pesa ye. Ah, pardon chérie, viens m'embrasser. Pardon chérie, je meurs d'envie de ça. Pardon chérie, viens m'embrasser. Pardon chérie, j'ai envie de toi. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure laquelle vous qui émission Nabiso, écoutez Bino. Naza a votre humble servitrice, animatrice Nabino, Liliane Munde Kamakila, nakati ya www.congoyasika.com. Lelo na kati émission na biso oyo ya Kombo nango vibration totale. Na vibration totale ya lelo toye et non bolanda kombo te na kati ya kombo ya vibration totale. Donc vibrer pour la vie quoi. Donc na nyonso eza na kati. Lelo mingi émission na biso tolobika na kati ya Kongo ya sika. Po ete Kongo na biso ekende liboso tozo lobela likambo ya éducation, tolobaki émission ton prometaki bino biloko belé social, to makamba social, musique chrétienne, profane nyonso tolobela na kati émission oyo. Mais lelo vraiment pour na Kongo na biso ya sika ekende liboso tozo lobela likambo ya ba origine na biso et sika biso to uta. Donc lelo to lobela ba origine na biso et sika to uta to lakisa bana na biso ba origine na biso. Donc lelo yo bana ba comment on s'est retrouvé té mona mususu ayebika ke aza mungala mais ayebi mboka na yete ayebi ville kombo village té ayebi kombo territoire té secteur ni na yebité lelo yo parents kozala té oza sous vivant to kufi mona sora on s'est retrouvé té to na lisolo moko oyo ndeko na biso ya mwasi a préféraki a partager na biso yango kambia ma boy ko l'accès longi mais aye na lisolo na ye eza boye ye autaki na Afrique azalé na âge à 5 ans. En Afrique, il y a na papa na na maman na ye. Et puis papa na maman baye a maman après 2 ans, maman a koufaki azoki maladie à cancer. Et puis cancer on est tungisi pendant 2 ans tout bazala ki awa maman a koufi. Atiki na papa. Papa atikali abali mwasi ya mundele. Et puis baboti na mundele wana bana mapasa mibale ya mibali. Sikoyo papa atiki bana na crèche ye na école. Et puis quand papa et maman se retrouvaient dans la voiture pour que makamna bango basali accident na nzela papa a koufi et puis maman na ye quoi belle-mère na ye ya mundele pe a koufi ba koufi ezala ki pasi atikali na bandeko na ye mibale wana ya ba métis donc lelo atike bango bazaki mike mais lelo yo a commis déjà une grande fille. Et puis ils ont salé pasi parce que avec une âge à 5 ans elle juste que maman na za muswahili papa na yaza muluba ayebi bandeko ya papa na yete ayeba famille maman na yete sikoyo lelo jeune fille wana alobi azotuna biso to lobi na ye nini parce que atikali ayebi ba origine na yete ayebi ka aza muluba bon muluba mboka nini secteur nini territoire nini province ko muluba kaka eloko ya ayebi yango wana ayebi ka mama aza muswahili ayebi territoire à mamate, ayebi village à mamate, ayebi province à mamate, et puis ayaki na âge à muke à 5 ans, bazwaki ba pesa ki occasion te ya ko pesa ye ba contact na bandeko na Afrique. Ayebi bandeko papa te, ayebi bandeko mama te. Donc nenga zawana aza perdu.
donc apréféraki aya na lisolo na eka nde toyebisa bino oza na problème oyo etungisaka yo oza na lisolo moko boye oyo oza na posa ete opartage yango na bato nyonso po ete eyeba kozala liteya mpona biso nyonso libeta kaka www.congoyasika.com epuis bacoordonné na biso bozwa moka na image na se banumero ya telefone et tout sikoyo yango lelo vraiment bandeko toyeli bino comme oyo eza émission na bino eza éducative toyeli bino vraiment kobeta sete bapapa bamama na ndako tozobeta sete na likambo oyo eke bolakisa bana na bino baorigine na bango baorigine na bino bolakisa bango lelo biso tokomi neti ngai naza mpe na ka wana papa na ngai alakisa ngai vraiment baorigine ko bana nazalaki mokie alakisi ngai ke yo oza mongala oza na secteur tel oza na territoire tel oza na village tel mais mama na ngai alakisaki ngai te nayebi ya mama na ngai te à chaque fois gloire à Dieu que bandeko nanga musu baza vivant bandeka maman baza vivant et que à chaque fois ceux qui na besoin ezo senga na fona remplir to papier moko boye ezo senga ba coordonner maman pezala aso fona benga bango na zwa mona noter na koma mais papa loko ayi azalaki na bwanya wana ya olakisa ngai ya mona aja mukena yeba ya papa na yebi nyonso tout yango bandeko na ngai héritage loko kufo tikela bana yo ba yeba isika ba uta yango site na biso ya Congo ya sika kaka po Congo na biso ekende liboso tozobeta sete bandeko na ngai tolakisa bana na biso ba origine na biso eza très important parce que so moi na ebité tala lelo ndeko na biso a mwasi ayebité a se retrouver ayebi origine ayebi kaza muluba maman azalaki muswai lelo kwa yebi vraiment et puis ceux qui totambwisi micro na biso na bana biso mingi na poto omona mingi bayebi kake naza nanga peut-être mukongo naza muyombe naza mutabandulu mais ayebite territoire nini certain nini ayebe lokote tolakisa bana na biso émission na bino eza éducative donc lisolo toyeli bino lelo tozobeta sete po ete Congo na biso bi Congo asika tant to ba Congo asika donc makambo nyonso ya sika na compte ya makambo sika wana opo Congo na biso ekende liboso tobeti penza sete tozobeta eke bolakisa bana na bino ba origine na bango donc yango wana vraiment sans plus tarder donc naza na invité na ngai oyo donc ye pena donc aza invité na plateau poto lobela likambo oya ba origine na compte ka est toujours yo tombola Congo tobi Congo asika de makambo asika veut dire donc ça donc na invité na biso maman Louise Mouya donc to ya bio na plateau. Bonjour maman Louise. Bonjour moi. Lelo si j'ai na biso to so lobela ya ba origine na biso et que na tobeta lisolo ya ndeko mwasi ba parents de ba yakine na aja muke et tout azo se retrouver te lelo bana biso mingi baza so tunie yuse koloni ona mungala ona mukongo emboka village na bino nini ayebite territoire na bino nini ayebite secteur na bino nini ayebite district na bino nini ayebite siko lelo yo et que bana bazo se retrouver te ceux qui lelo parents se retrouver soute na mokili oyo et que ndeko azate bana totikeli bango nini yango na kati ya site na biso ya Congo asika po Congo na biso ekende ka liboso nde toye lelo na likambo oyo po to partager yango na bandeko nyonso oyo bazolanda biso ete ya bango donc yango atinvite olobi nini mpona sijo na ndeki babengi na kombo ya mama na gradi na likambo bimisi ya kokotisa biso bozindo koyeba origine na biso tozomona nsima na biso ezali mutu munene na kombo ya Maurice Premier nde asali ke Congo ezonga ya sika bamama ya sika mentalité ya sika nyonso to ya sika yango tokomi lelo na Congo ya sika mpona kobimisa mpe origine na biso vraiment likambo ezali likambo ko capital bandeko boyoki lisolo oyo esengeli ebenga biso liboso ya émission oyo kolanda yango mpona ekosunga biso mingi ngai na yo ekosunga biso mpona kosunga bana na biso futur na bango nyonso tu bayeba bisika nini oyo bauti eza vraiment malamu mingi napesi merci mingi na émission oyo totia maboko ngai na yo mpona ekende liboso. En tout cas, donc, merci mille Maman Louise.
boyoki pe maman Louise auti koloba toujours na cadre opesa biso ba conseil pour na Congo tobi Congo ya sika te Congo ya sika veut dire makambo ya sika lelo to libino lite ya donc bana na biso tozo beta sete bayeba ba origine na biso bayeba donc lelo Congo ya sika donc mon makambo ya sika lelo to libino ba origine donc bana bayeba bana mingi bayebi te yo parents va na ndako est-ce que bana bayeba origine na bango au lac Sarabana d'origine na bango mais lelo mon boss Maurice Premier vraiment merci beaucoup pour la idée donc ndinga koti makambo na kati ya Scandinavie et puis donc merci beaucoup ti ana kati ya Stockholm ndenge tozali awa to ye na lité ya lelo présentative na bino oyo donc animatrice na bino Liliane Mundeka Makila lettre M motema ya bato ya tonton Bambalas donc lelo ndanga pe na marié naza pe na bana lité o eteinga pe eteinga bana nga na vandisa ki bango bana oke lisolo wana eteinga na baniko la sapi bana nga ba district na ngai ba territoire na ngai po bango pe bayeba ko se retrouver ata lelo na zate donc to sepeli mingi ndenge bino boza ebele na ba ceux qui na ba télé na ba ordinateur na bino internet na bino partout bozali na Scandinavie tala bana Scandinavie ya bino yangoyo Congo ya sika balobi Maurice Premier Congo ya sika donc na kata Congo ya sika to na makamba sika mate ya sika donc ibanda baye bande ba origine na bango balobi Maurice Premier ndaye na ba idéologie oyo et que émission na biso c'est éducative donc bana baye baba origine na bango yango wana to komi presque na fin ya émission na biso donc yango wana maman na biso oyo bomoni awa yango neloko nyonso tu na biloko ya mate ya boye poto e bakozala toujours na bwania tozui maman na biso aza maman Louise Mouya donc ex maman Louise Mouya veut dire maman Louise Bouzi ya biso Maman Louise Bouzi yena bana ko accompagner biso na kati ya émission na biso oyo to bando partager toujours maloba ya bwania na Maman Louise ozawana pona ko accompagner nga to bana toujours ko apporter le message ya bwania potala ka kozala pembeni ya mutu ya bwania donc désormais ba plateau ya mystique balozo na kati ya émission oyo na plateau tozala toujours accompagner na mama ya bwania po pesa biso mate ya bwania olobi nini mama nalobi mwana na ngai na kozanga kate ko soutenir yo po likanisi oyo na sima ya boss munene oyo azali Maurice Premier na yo likanisi bozui ya kosunga peuple congolais na kati ya ba société koyeba origine en tout cas ezali kamoko munene tokoki kotika te toko soutenir bisika nyonso oyo toko bengama mpona koleka na likolo na plateau. Okay. Merci beaucoup et j'espère que boyoki maman donc on a toujours wana na plateau et puis to sala ba émission ebele ba idée ebele et puis bato ebele bazana ba sujet et puis surtout oyo soko zana likamoko etungisaka yo ozana premier ils la pasteur olingo le kana émission ozala homme politique boya contactez toujours www.congoyasika.com na émission na biso vibration totale soko ozana besoin ba reproche o reprocher biso pour être Congo na biso qui toujours liboso na makanisi ya bwania donc numéro à contact na biso ozonka na sewana et puis ba adresse email tout eza na se au contacter biso donc maman soza ba dédicace na yo et puis donc voilà pona kosukisa nalingi na loba boye toza wa pona bino na nzela ya émission vibration totale toza pona bino tosengi na bino oyo nyonso to aza na problème ezotungisa ye soko moni okoki te yaka bandeko émission oyo esalemi mpona biso ezongisa biso lisusu esika towuti mpo tomoni tososoli na mosika ke eloko moko te bana na biso babungi bakongole babungi Scandinavia lamusi aye na Congo ya sika.com tolamuka na kati ya Suède toyeba kozongisa bana na nzela bafamille na nzela komona ta mpe baparent problème nyonso oza nango ndeko yaka na nzela na kobenga okomona numéro ya telefone okomona bacoordonné tu ekosengela obenga na talisi église na biso ya Pasteur John na kati ya Suède église na talisi église na biso ya Pasteur John Mokambi les ambassadeurs boza soyez le bienvenu na kati ya site oyo
napesi motema na ngai simel na kati ya France nayebi ke olandaka mingi site oyo napesi yo bambote ebele Stéphanie mwana na ngai Miss Elala azali wana pe Edith naposani te bamuya nyonso Pistis Muya Edith Muya Tishiki Muya na Jolie oyo azali ya suka Maurice Premier na koki koposana te mokambi pe boss oyo asimbi biso awa na kati ya Congo ya sika.com napesi mama Liliane mbote mingi mwana nga na likanisi oyo nzambe apusa yo mosika. En tout cas, merci les sous-sous. Tokomi na souka ya émission na biso. Donc na 4 émissions nous tokomi na souka. Veut boyo ki toli, boyo ki bwanya. Donc balobi Scandinavie et telemi. Boyo ki toli, boyo ki bwanya. Na pesi ba merci nanga na ba nyonso o bazo soutenir ngai na ba idée na bino donc oyo polingo pesa ba idée na yo tout. Donc na Facebook nanga lien mundeka. Donc oyo pesi ba idée na yo. Na pesi merci na ngai na mon boss Maurice Premier. Makambo ezalate na Scandinavie. Babi Maurice Premier. Donc ezalate na kati ba Scandinavie bo chaîne na biso moko. Donc Maurice Premier na kati ya Scandinavie. Merci beaucoup mon boss. Na ndenga zui idée oyo vraiment pour na toyeba okabula susu bwania na bandeko babi Congo ya sika. Baleka biso na kala. Biso toleki bango na sika. Ya sika te. Ya sika na kati ya Scandinavie. Donc il y a rien à dire. Na pesi bambote nanga tout. Balobi motema, mon cœur, tonton Bambalas. Donc ba gros bisous nos chéris. Et puis na pesi moi nanga ma fille, babi kokolisa moi na mwasi elengi. Noni Sherina, donc noni mundeka Sherina. Donc kolisa moi na mwasi oyo kelengi. Oyo kelengi ya vie. Donc noni Sherina. Maman nanga ye Edith Muya. So bozo mona ba cheva boye donc balobi Edith. Donc soki oza na posa ba salo suki. Na prix moko raisonnable. Ka pona Congo na biso kende liboso. Kozwa contact na ngai okuta na Edith Muya. Donc petit quoi kanga suki na prix raisonnable. Balobi Edith Muya. Sans oublier mon grand frère propre à Paris. Begingi Rabati, autrement dit PNB, papa na Alvin, papa na Chris, yo yebi kaka, mon grand frère à moi. Sans oublier, maman nanga États-Unis, ya Yoko Machuda, balui Machuda Mandangi, ya Yoko Zuna Machuda. Donc Machuda Mandangi les États-Unis, molonga ne bato Angélique Miss. Ya yo yebi kaka, il faut ça la petite. Yo yebi kaka bilamba États-Unis la nini kaka, big size. Donc sans oublier na pesi tout bakanga nyonso mbote la famille Kanga donc belle famille nanga ba mbote sans oublier gouverneur à Stockholm Titi Kuchi ba mbote na yo sans oublier Yves Kanga yo yebika beau frère ba mbote na yo et puis maman Oslo Glody nanga mama Glody Kuma et puis bambote na yo Anderson Faye les grands sédois bambote na yo bino nyonso bolanda émission na bino donc sans oublier siko na plateau na biso avant de clôturer tozo yamba Maurice Premier donc balobi Maurice Premier donc il y a na salle ma solo ezala sans et ma plein Maurice Premier Mbenda. Alors, maloba kolobesate, eza la confirmation. Eza kaka confirmation. Bomoni, Liliane, lettre MM, la belle. Congo ya sika, na makambo ya sika, na basi. Moi c'est sika wana. Alors, dès qu'on voit qu'il doit citer la moralité, tu veux confirmer ma manifestation. Ah ouais, ils ont la carte à Suède, à Stockholm. Ils ont confirmé le sous. Ils ont confirmé Bobo là, les bangs. Puis ils ont confirmé Stéphanie, capricieuse, monsieur Lala. Et puis ils ont confirmé Maman Louise, la femme sage, et puis Banana Baroyo, ce qui toque. Et puis Eric Photo, digital, l'homme silencieux avec des actions nobles. Les grands messieurs, Eric Photo. Et puis sans oublier que le bourg d'Afrique,
Kalamingi était le 14, organisé par Eric Photo et son groupe. Maurice Premier sera là seulement pour soutenir des bonnes choses, de vraies valeurs. Et puis je confirme, c'est lui qu'on appelle Glody Kuma, Quinoa norvégien, Motema, Alume Kibamba, Anna Kibamba, et puis petit Nangaï, Maurice a quitté Christelle, il y a eu un mois, grâce à Colomoni, il y a eu un mois, Merveille, la petite fille, il y a eu un mois, Joël, nouveau journaliste, il y a eu un mois, petit Mika, il y a eu un mois, les rescapés Redo, il y a eu un mois, les Kadogo. Les Kadogo, nous avons confirmé les sous, nous avons confirmé les sous, lui Moulassi, les Katangé les plus suspects, les grands Katangé. Nous avons confirmé Picho Pacho de Norway, Picho Pacho de Norway. Son alobité, la mignonne, moi si ya Blaise Aling, le café noir de la Norvège pour me la refaire à Mili. Donc on va sonner. Et cette émission là, nous avons confirmé, excuse, nous avons confirmé que nous avons monnier à ça la émission. Aux combattants, aux politiciens, aux pasteurs, aux alliés activistes, aux alliés à droit de l'homme, aux à moralité. Voici votre journaliste est là. Votre journaliste est là. Vous avez un conseil, tout le monde Scandinavie. Si on a besoin de message, un message. Pour gâté, pour que vous allez Congo ya Sika, bateau ya Sika. Yo, moi sûr, sinon ça va faire non. Alors, dès que vous allez voir là, parce que vous avez Kitoko, tout Simbana, tout on va pour la mission na bolingo, na haine, na jalousie, mais na bolingo, na paix. Alors, merci pour ton émission. Vibration plus, la petite confirmation, parce que la mine était dans ma carte. Et puis, merci madame, continuez comme ça. Dans un mois, je ne peux pas oublier l'homme qu'on appelle l'ambassadeur d'Australie, Claude Bokouda. Et je ne peux pas oublier l'immortel Papy Immortel de l'autre côté des États-Unis. Et je ne peux pas aussi oublier Kieteyo, Simba gouverneur. Merci beaucoup madame. J'attends mon temps. Et puis toujours les Kakalaming, celle qu'on appelle Monsieur Lala, la découverte de Scandinavie. Maman, ça la émission là. Merci beaucoup et puis merci ba nyonso ba la bazui ton en tout cas merci pour na ton na bino o bo pesi biso ya kolanda biso na émission na bino éducative donc to sepeli ya trop oyo nyonso aza na posa ya ko contacter biso azoka numéro na biso na C ya vidéo donc ezawana donc o contacter biso même na Facebook Liliane Munde Kaka na Facebook, au contacter biso, ba conseil, ba nini, aux ana histoire na ndenge ndeko moi c'est à partager na biso, pour être comme na biso et qu'elle est toujours liposo. Donc ba nyons o ba yebinga, o ba linga ngai, na pesi bino mote, na pesi fami makila. Babi Liliane Munde Kaka makila, fami makila nyons na pesi bino mote. Israël makila et bien aimé Nziokel makila. Donc fami makila mobimba, na pesi bino mote. À mon grand frère à moi, pasteur Christian Lessi. Donc gros bisous na yo yaya na donc ba mbote trop bino tout ba na Stockholm na pesi bino ba mbote donc ba mina nga nyonso ya Facebook bino ba bo soutenir ngai bino bo pesi nga ba courage na telema aweza bino donc ba mbote na bino merci beaucoup donc merci na bana tout ya Stockholm ya Scandinavie ya partout ya Paris ya Belgique donc bino tout bosé belé donc ba mbote na bino merci donc voilà na biso prochainement à suivre.